fille wana aza na problème. Zawadi 2022 o ici la te fille wana okota sa mabile. Te fille wana okota sa mabile. Moïse Mbiye na Mike Kalambai. Mike Kalambai a télémi azotea. Moïse Mbiye a télémi azotea. O senti que Moïse Mbiye aza appelé en Nzambe. Vérité yo mona oloba yango ekobomisanga. Yango ekobomisanga. Oh, Mike Kalambai aza pasteur, te Mike Kalambai aza frère. Mike Kalambai qui l'a consacré. Et Bolim Sanga Mike Kalambai est déjà moins sérieux. Mike Kalambai n'est pas sérieux. Moi si ya libala, boya ki featuring et beaucoup comme atina mbet poane. Boya comme atina na mutuka podani. Bolo ba pe makamba vaseline. Est-ce que vous attendez moi copine moi? Non, makambo na te. Na simbi Bible, na yebi nzoto ya mwasi te kopa masanga te. Na simbi Bible, na yebi nzoto ya mwasi te kopa masanga te. Pona toyoka bango mi mbalete. Penia la mona ba filme na kati ndako wana. Là je le sais. Oui. Dans du temps ya rosolane pendant 2 heures du temps. Ma mi sengé kitanga. Bon mon a peine la komi boye a pété mutu. C'est grâce à pona Mike Kalambai. A koka ko maîtriser te. Kolo ko révéler ngai. Amen. Batu bazo pondela na kati ya ngomba. Mais na sima ya batu wana na moni kiti moko wana. Na sima ya kiti wana na moni micro, mutu mo azoemba na micro. Na sima kiti mais kiti vide. Oui, mais aza ko changer bilongi. Ma fille yango alataki voile, alongoli voile. Mama, mwasi. Maman ngope azaki na majabu, azaki juriste. Ambassadrice, voilà. Oui. Parmi baomi ça tout. Kombo na ye ebani na lettre R. Ah, sirène munene. C'était Marcelo Ochaka na Kony. Bon, parce que Marcelo na ebande soki na kibo mwana azwa ba déception ebele yango akomaka à côté ya kaka makamkara ya basi makambo ya ba mabale. Vrai ou faux na église à Philadelphie, Mansi, Joël et tout. Ma pasteur va péder ba na kati. Oui, c'est vrai. Oui, je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher, non, je t'ai le moué. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobuka te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balanyo c'est chez Biso Télévision. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous appelé le mathématico de la preuve. Vous savez pourquoi on dit réponse à nos questions? On cherche toujours à trouver des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser nos invités, nos pasteurs, nos référents, nos prophètes, nos évangélistes sur cette chaîne professionnelle éducative chez Biso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Déjà plus de 143 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Une chaîne qui fait de nous des bons serviteurs de Dieu, des belles servantes de Dieu. Une chaîne qui fait la force et puis l'intelligence de notre savoir-faire, des professions et le professionnalisme de ces boulots. On vous demande de vous abonner très massivement et puis voilà, partagez, likez, commentez, sans oublier vos suggestions, nous fait énormément du bien. Merci comme ça à vous, nous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, on vous demande de vous abonner. Je vous prie et je vous supplie, lorsque c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Vous voulez être la première à recevoir toutes notifications sur cette chaîne. Appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Merci comme ça. Merci à F Mamote et la fondation. F Mamote est toujours en avant. Merci à toi. Merci beaucoup à Papa Nickel Chindou. Et sans oublier à notre maman, Maman Presque Mongi. Merci à toi. À nos deux anges adorables. Voilà. Si vous comprenez déjà qu'on fait l'émission, c'est pas dans le plateau, on est à l'extérieur, comme on dit, à la belle étoile. On essaie de faire quelque chose dans la nature. C'est dans la nature que Dieu nous inspire beaucoup et dans la nature on trouve de belles révélations. Aujourd'hui c'est une émission pas comme les autres, il y aura à boire et à manger sur cette émission. Et puis voilà, merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi, à Dinish Monsolo, Eli Elias. Merci derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation. Merci à vous. Je suis là avec ce grand homme de Dieu. C'est pour la première fois, deuxième fois, parce que lui il est plus avec Papa Chic Moukadi. Et quand il passe, c'est qu'il y a à boire et à manger. Sokaye,
c'est que le message moro ya solo ezali. Prophète, l'homme de 17 ans. Et tu continues donc en 2023. C'est âge ezalaka à 17 ans. Toi tu commences à 18 ans. Non, en novembre, on est encore à 18 ans. Est-ce que ça va battre tes arrêts? Non, ils ont âge nanga. Nazan na 17 ans. Nazan a 17 ans, ils ont âge nanga. Namande foyo non, Nazan mutaba poil. Nazan a 17 ans. Na binzota moi c'était kopa masangate Nazan a 17 ans. C'est quoi là bien? Aux 17 ans. La ligue en il y a monté pour ma question là, le barrage. Je suis un peu quand je pose des questions, ça attaque tout. Parce qu'on a 17 ans là, oui bah après mi tout candé. Non, mineur. Avant tout banano on a le sang. Ah, yo moye bien. Comment c'est la prière? Père éternel, nous te rendons grâce, les maîtres des temps et des circonstances, tout ce qui est émission dans ma bouche, du début jusqu'à la fin. Nous tournons sur l'émission Père éternel, à la béni, à n'a pas problème, paix sa solution. Tika ete ngana limo me yo se manifester, tika ete grâce na yo faveur na yo bonté, et tambola na émission yo na komba nzamba musée di na bala, amen. Amen, amen. Voilà, merci comme ça, on est là avec le prophète, l'homme de 17 ans, prophète qui a 17 ans, c'est son âge, et il n'essaie jamais de nous réconfirmer, raffirmer, affirmer son âge. L'autre fois, vous êtes venu, excusez-moi, ils avaient prévu, non, mais si tu me permets, Oyakawana Crown, Toyota Crown. On a 17 ans, aussi permis Nengenini, au Kumba Crown. Aujourd'hui, parce que dans notre chaîne, il y a Batouté. Mais la mono Range Rover. Il y a déficit, il y a you. On a Crown comme la Range Rover, au Kumberondé, Bakanga Kote. On a fils à papa. On a Biloko, on a le Range Rover. Merci pour la question. Na ko échapper ngote. Il faut na tout na il faut na répondre yo. Na ba Range Rover. Na ko kara ko gangela ba bien matériel te. Nzambe mutu apesaka. Range Rover au moninga na ngwana na sombe ngote. Na bondela ki pona maman moko na pesi mbote. Na Londres, azaya na problème ya sida. A sali 28 ans na maladie ya sida 28 ans. A uta poto ayea watambo pa ba pasteur ba hôpital tout marambonos ezo simbate. Mais akutana kina les jeunes prophètes, les descendants des musées dinabal na bondeli ponae akina poto ba médecin balobi ce n'est pas normal. Il fallait qu'il ba selon ba médecin que sida na umeli trop. Année au soga si sango nzamba zamnen. Sida et se disparaître ndenge nim Dieu. Et lekeli mama awazana mapangu na ma campagne. Est-ce que na ma campagne mutuka ongana bande ko tambola nango zoya apesi na Range Rover au monde nazo tambola nango. Range Rover eza mutuka moyen de transport. Ngai na mambanzambe na betara vraiment tolo te parce que ngai na vie na nganga na souffrir makasi. Papa na ntozo mona ngabo. Na koti ba prison, na famille sundola ngai. To moni ngabo. Ka pona marambo ya nzambe. Bon nzamba ngwa sala te pona ni. Na poto ngai na zata na atana ditata mwasi. Mais mutu mwa sunganga te na vikande na vandibo. Boyo ka. Problème ya te. Yana mutu moko sunganga na vie. Lelo na koma bo. Eza papa kulutu nanga Jérique Marcel que je salue ndoi na ngapi. Muta noko conseiller na vie. Lelo pe na komi bo. Ka famille mobimba et rejeta ngai. Baza na poto na benga te na kiparte. Je fais ma vie. Ba Range Rover ozomona ba mapango ozomona. Nzambe ndenga ite na nga vraiment ko lobela ngo mingi. C'est ça on est na âge non mukiebo mbongo et trouble côté. Non, mbongo trouble nga par rapport à quoi? Et belé ba ko na mbongo ba Michael Ambai ba beti ba masoliza mbongo. Ba Moïse Mbi alobi ke moi ça soka nga c'est deux ça pour mon balar. Banani boy tout ça c'est de l'argent. De quoi il s'arabat? Lui ngos ba yo nani ko ite et puis na âge na yo. Yo soko moi na ba ton âme sous pour ne pas citer les noms. Oui, tu as 17 ans. Oui, Ozan a raison, papa. Na mambolobi. Na yo karanzembo ya papa na biso Moïse Matuta. Likambo ya vertige. Na biso ko matike ba na vertige. Ke ba na influence, ke ba nani.
omoni biso ba élu de Dieu biso bato to souffrant na vie biso bato ba famille ba sundola tango ozui moi quelque chose au ça nango ba aventure te donc au ça la droit et erreur te tata zate mama zate donc il faut otambola ndenge sengeli donc yango mona sambo ya raté ozui mbongo ba pambolo mois 10 ya $25,000 somba mapangu tonga ozo tonga malembe tu okoma na ba 30 ans on a déjà c'est bon mais kobala ndete kobala nde na kobala te kobala te boy mikolo te non on a komi prêter ah non moi mke naza no mwana mke. Est-ce qu'il arrive à peine Ningotambola Rana, tu es beau, tu t'habilles bien, tout ça c'est bon, mais t'as côté. Bon, naza muto, même l'église, oui, naza attention, pourquoi pas. Au Kamba l'église. Oui, naza l'église. Il arrive à peine l'ibal, est-ce qu'on a la pambola l'ibal? Bon, nous on a 17 ans. Bon, ce qui église libala naza na ba kambi, ba papa mikolo, ba o babala. Baba pasteur ba onde ba pambo ngano na balite mo na pambo ya libali zate ah c'est go condamné ba Moïse Mbi bon na condamné Moïse Mbi était parce que nano a trouvé moi si o a kovanda na auto monde to za ba jeune bo moi mususa oya amol ba mitu ko tambo na ngwa mon église ozo kamba ko ya pour intérêt ko pour na bénéficier na famille na bango c'est un peu ça a bénéficier pour la famille là oui to ayene pour na libala te magamba nzambe o papa pour oko ya par terre magamba moi si talent lokola Mike Kalambai moi si pour oko ya pena et déstabiliser ba papa bazo sala ngai mwana koko nazwa na se karango te et pe ça ngande mayele ba divorce ba photo ba vidéo et pe ça ngande mayele donc nazala vraiment pressé te mingi na mambwana donc biso ba o ba vite outi nango mutu monta ndima te ke biso to ko maboy net ngana ko maboy eza grâce ya nzambe papa mutu oyo atangi na campus azu musala na banque aloba na komi boy pona na tanga mais mutu atanga te famille négligée aloba na komi boy na komo tambo na ba mituka nazo soma ba mapang pona nzambe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est trop profond. Voilà. Mais lelo quand tu vois ba guerre, tu bien en guerre. Le roi Bablo, le roi qui bombanda na presse et na chair. C'est lui répond à ceci, lui là répond à celui-là. Que moi j'avais refusé. Mais tu vois que Azaki n'est moi si à tel. On a beau tout là qui moninga. Bablo Kabungo, en tant que yopé pasteur. Merci beaucoup papa Brad. Le problème en est que makambo wana il faut en a déontologie pastorale. Oh, mais c'est une déontologie. Mais oui. Bah problème yanga non na koko talent on a cherté. Tu es mon frère, Papa Brad. Au salinga ma bien en luko mbandi. Papa Brad keba boye. C'est un peu ça que l'on a na télévision que Papa Brad a salinga boye. Papa garde botolinga moi sinon non. Ce n'est pas bien. Et là qu'on a na CPN na ngote mais je ne condamne pas Moïse Mbi parce qu'il a limité Mobimba. Pasteur a combattu le roi Moïse Mbi azati. Ah. Tu vas pas Léopold Mutomboa. Moïse Mbi est combattu mais pas ba vieux louana et belé au monde. Moïse Mbi est totalement combattu, je vous dis vrai. Moïse Mbi est na Mike Kalambai. Mike Kalambai a télémi azotea. Moïse Mbi a télémi azotea. On senti que Moïse Mbi a appelé Nzambe. Oh. Mike Kalambai a pasteur, Mike Kalambai a frère. Nani oyo a imposé maboko. Abi ma pasteur. Azate. Pasteur Roland. Nani? Pasteur Roland. Jamais. Moïse Mbi Moïse Mbi papa Bethel. Ba fukama ba loba maloba ba consacré Mike Kalamba qui l'a consacré camarade na Moïse Mbi a pesa ki église mona Kitambo cité Bethel à Kitambo a ki église on a vertige ba tout basi amoni akoki section na te yango pa monde ke yé pas comme leader. OK ndo moni akosa l'église abika pasteur kaka yé moka bo Mike Kalamba n'est pas pasteur c'est un frère. Oh oui Mike Kalamba est un pasteur t'es un frère. Mike Kalamba est un pasteur, t'es un frère. Mike Kalamba est un pasteur, t'es un frère. Tant que bien frère. Et il me remet un bimis. Loba. Nga ou nga nazala nga tumba tumba. Tant que bien frère. Au satan de nani tandis que ça bateau ba bien ki dadi ba pambola repende ka yo ba pambola. Bon wana bango. Baza libunga. Bon eza
eza soki lelo eza yo pe bimisi babilo mwa bon jamais nge eloko wana ekosalama te jamais de ma vie obeta sete na lobi jamais biloko wana baka jamais na vie ngai na miyebi nde natambolaka papa yobi ba opportunité nga na kuta na ngona mboka oyo bana ya ba ministre nga kuta na bango mais mutu na ngeza posé na yokaka ngongo ya nzambe nakobala soko la lobi na bana nakobala ko condamner Mike Kalambai na kokweya na ye Tozo Moïse Mbiye mutasali erreur wana tamsu parce qu'il avait dit Azam Armios na tous les 5 flashs. Moïse Mbiye azana makambo wana te d'ailleurs bolimbisanga Mike Kalambai d'ailleurs déjà d'ailleurs moins sérieux. Mike Kalambai n'est pas sérieux. Oui. Parce que makambango ya libala bolo banet nga una ko bala par rapport à quoi? Moi si ya libala boya ki featuring et beaucoup comme atina mbetu poani. Boyoko koma tin na mutuka po nani bolo bape makamba vaseline neti ngai boy neti ngai na yebi nzota moste na bala tuna bango balingi ba baby sanga nga pe na koma na ba vaseline ozano pe à l'aise ozolo bango pe clair to sala ki 3 fois boye oza normal fi wana azana problème Zawadi 2022 o esi la te fi wana okota sa mabile oh oui. Massengi pardon. Non. Pardon, ce n'est pas normal. Ou les salego to soni. Asenga libota ya nzambe bolimbis na ona sala ki na choqué bino ba mama ba papa. Bongo c'est ka s'excuser. Mais tala ba propos ya lobi makambo batinda ki ya sala ba te place na esenga vaseline. To tu vaseline. Ce n'est pas normal. Et le banga ta pasteur de l'église, pasteur pétage. Tant bo sala na bino o pesa mututu. Ba bêtise na bangwa. Ba okena ngwa. Ko talango na télévision par rapport à quoi? Aza sorcier. Net ngai oyo ngo bebisanga toni. Nde ozana ngo pesa Peniel raison. Ya marambo. Peniel azana 50% raison. Mike fait 50%. Pona to yoka bango mi balete. Peniel amona ba film na kati ndako wana. La je le sais. Mais bien ngo nazwa temps ya kosoa na Peniel avec pour na bonde la pour na passeport na tant bakanga ki pour angara voya ki afo disuso ndeni. Oui. Nazwa di temps ya kosoa pendant 2 heures du temps. Mami sengé kitanga. Ti bomona Peniel a komi boye a péter mutu, c'est grâce à pour na Mike Kalambai. A kokai ko maîtriser te. Domaine à moi si a domaine yo ça non ba aventure te. Il y a un domaine où on est vraiment très glissant. Je suis très malin place wana. Sko lubandeni na mambo itali majabu parce que Mike a monnaie que mambo que souvent yo bito bengi frère hein? Frère Mike aza pasteur aza frère pasteur te frère Mike muta imposer maboko ata akoma pasteur yemoko frère Mike Kalambai a démissionné na majabu bazui acte il y a démissionné pour na mambo le cas tu vois d'ailleurs majabu quand une personne tombe. D'ailleurs papa Brad Majabwana d'ailleurs eza eloko moko ya mabe. Okomi suna majabu. Oui. Okomi suna majabu. Eloko moko ya mabe. Majabu salioni. Parce que ba influencer pe bato ebele na Majabwana. Mike Kalambai na mususu wana Cédric ba fille wana o baba ndo yemba. Ba sali bango boiti. Et comment qui bilanga na bango? Moi je te dis vrai. Entrée sortie. Na vandi na lusizi la avant na benga o na biso ke naza na ngomba. Nazo bondela na ngomba kolo ko révéler ngai. Amen. Batu bazo bondela na kati ya ngomba. Mais na sima ya batu wana na moni kiti moko wana. Na kiti wana nga croyant que peut-être kiti ya kibokondi. Peut-être kiti ya ngwende ya nzambe zaki vide esprit moko lobi na ngai Christian fixe misu bien na kiti wana na fixe misu na sima ya kiti wana na moni micro mutu mo azoemba na micro na sima kiti mais vide oui mais aza ko changer bilongi micro wana moko ezo bongo na liseke moko bongo na micro moko liseke moko micro ma fille yango alataki voile alongoli voile mama mwasi
banzembo musu tozoyoka oza banzembo ya bien te bato azobela nzambe na nsima nzambe makambo ebele na kati mama ngo pe azaki na majabu azaki juriste ambassadrice oui bazaka nani Deborah Lukau Rosmi Mike Kalambai Sandra Mboui baba si bazaka 3 Rosmi Deborah Sandra Mboui parmi ba misato kombo na ye ebani na lettre R Sirène Munene ba initié de na ba science à makasi ça passe oui c'est un moni bongo moni elongine bimi na moni elongina ye et ça linga ipasi makasi papa ngai oyebi ngai na yaka kaka na message boite mais na yaka pe na makomi ya nzambe amen totanga tozotanga Bible na mokanda ya Ephésiens chapitre 5 tozui na 11e verset. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 5 oui verset 11 au kiti atati na 15. Problème T, je lis au nom du Seigneur. Oui, merci. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils les font en secret. Mais tout ce qui est condamné en manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. De nous ces manifesté voilà. Paulé. Na 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Merci. Na 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Merci beaucoup. Nzamba Pambola. Gloire à Dieu. Omoni makambo o nyonso van oyo ezoleka. Nzamba zo bimisa bango. Makambo basala kana kuku makambo basala ya kobatama. Nzamba zo bimisa bango. Donc nzamba zo dégager génération oyo nyonso. Ba pasteur bakomba homosexuel. Ba pasteur muninga na yo mobali avandi na mwasi na ye ko benga ye. Osala na babuzoba. Nzamba zo étalé bango te. Nzamba zo bimisa génération nyonso pour bimisa ba descendants biso tozo les descendants de Musée Dinabala. Tu sais bien que Philadelphie c'est une grande église. Et ça linga ipasi. Ba Mike Kalamba nyonso ba koma pe na ba Philadelphie. Yango na sengi na mokonza mboka papa. Omoni ba pasteur o nyonso baza pembeni wana abenga na bango. Ba osa elote. Bazwa mbrouiller musa nani chef de l'état. Wana comme na point mususu. Non. Ezwa lokola frère Mike Kalamba. Auti ko sale kobo na ai intercession na ndako ya chef de l'état. Yango mboka eko avancer te makamba boy. Place wana oya zalaki ekoma eka lolendo ko bengana José Nzita oza mukongo te oza boy azela nzamba révéler nga mosko na okoma na pemena chef de oui nga na okoma na 17 ans pour ngai na ebi nzota mwasi te na ebi kopa masanga te na za lokoso mbongo te donc nzamba pas menga ya grave te mais quand même frère Dieu m'a béni quand même amen Dieu m'a béni quand je dis Dieu m'a béni des néants famille négligée yo ba papa Roland Dalo pemena président Balongo te yenda ko tikala mwa muke bongo pasteur na biso nani wakoma général évêque ya RSC ndenani de Dokama bolongo lai aza évêque général na haute ya nani non bolongo lai yepe a botola papa soniku blessure wana tilelo nanu a régler ngote papa Sonia loba ya za général ya loba ya za général ba tu na confusion te papa tous en ont battu siko na bien vérité yo mona loba yango ko bomisanga yango mo loba obenga na ba téléphone to limusa yo bo limusanga na ndimi mais pona mama nzambe bo limusanga na okota lola na ko dénoncer ba makiona na ko dénoncer ba aventure na bango ba papa na mikolo ba bunga de nzela nzamba za sukuna te nzamba ande pa na biso ba auto sela nzamba siko na bien place musée ya dina bala alala to place azali a Pimak. Allo bani ton hôtel à Mambo no c'est ça là-bas. Il perd à rêver. Na première émission na salaki na lobakit que musée dina bala trininga mission na ko recadrer évangile na kisa César Kobe ya robeba. Yango yote. Yango yote. To soki wapi. Peut continue. Évangile César Kobe ba.
nzambe azobimisa bango moko moko même na ntango asuka bomona mamba ndenge na ndenge bomona bana mke bando sakola sango malamu kosala ba miracle ngai oyo nazoya bato ba prostate bazobika okenda poto ndako ezwamaka te na bondeli mpona motu moko ndako ezwami bo bleda ngana na okoka te ato oza bleda soki oza na organisation okoganye vie koleka me bato basala 10 ans na poto. C'est ça. Organisation kaya vie ngai yo organisation kaka te moi na 17 oui nzambe nga na bonzela kibolenge papa mokotoko zona flagrant nga makambo wana te ngai soki nini na kobala papa nga na kota na ba occasion na mboka o me basa na nzambe bele basekanga yo okufa mobola bana ya masekite. Est-ce que vous attendez moi copine moi? Non makambo wana te na simbi bible na yebi nzoto ya mwasi te kopa masanga te makambo basi te ya omoni ba miracle nazo sala batu bazo bika parce que na tambolaka na kobanga nzambe. Prophète Francis Joël a sali miracle moi kitoko donc la mission na suka a sali miracle moi kitoko mutazana ndika na singa bakati yango habite so mona image makiona na mona ke makiona après jeune wana yo lo baba yo kana bongo te 15 000 francs congolais tala makambabo ngai na uti kobondela pona mama moko mama Pélagie en Australie diabète lié mama wana neti akufa abengi bassin na nzambe bele na loba ngo na émission na yo papa Brad ba chrétien ba suna crédibilité ya bassin na nzambe te za faute ya nete za faute bassin na nzambe ba otambo asu ndenge esengeli te mama na diabète lié neti akufa abisinga papa na seme ba chenette ba $10,000 papa ba yango batango ya bakisi ba mona kaka ba aventurier besa ba $100,000 ba $10,000 biso ba to sala nzambe bakabla biso te poane nzela nzambe nzela passe nzambe pardon olobe pa to mona mama ndena nge ba aventurier bazo régner ba aventurier boye yoka scène ba chenette ba $10,000 kokaba a seme a sali boye mesimbite omoni nga ata so benga longola na mutu na sala boye na nga so benga likambu na yo il faut solution mona attendez ngene mutu ana pris na poto bangi ba condamné na prison mais na bondel abimi ba quitter na poto mama oyo diabète dérangé makasi na biseka simba kaka mai na simbi na bondeli pona e mela mai wana deux jours ke hôpital soki diabète wana ezali nga na tiki musala ya nzambe mama wana ake na hôpital docteur alobi na ye oyo baventure nini na omona oyo tolekisa na 2 jours balekisi 2 jours diabète esili mama place aza vertige ebouge mama moto mama atunga mwana ngo olingi nasala oni na ese naza na eloko mo osalelanga te mama yabisinga na fin du mois oyo na osala badémarche oyo akobeta tour na Belgique 2 semaines tama mbu nzambe osala donc na fin du mois oyo naoke Belgique pendant 2 semaines ngai te nga nananga eloko te nzambe nde azosalelanga ngaka se kuba okabelo nini ochanga ta na kati nzambe nde aosalela ngai sangata na diembela ta non okende na yo ngaza koza poto tele lingango te na même nga upoto na envie yango te naza batata mwasi kuna ta plus de 20 na kipa ku ba poto na te oyo bibo sola te obenga ba kote na obenga bango bakabala quoi hein bakabala nana tina mbona ba otenga mwana na patron na nde nanga ina ajino lolendo bwene mais non lolendo te il faut na beta to nzambe nda pesi ngai nganga opesa mutu mbongo mutu obeta tolo ebo nzambe o ngai apesi ngai na beta tolo te pourquoi gloire à Dieu nzambe o apesi nga na condition moko te na ki double sim te ke pasteur na komi double sim pasteur double sim ndenani o bazebele na limite wana o ki ngote bazali mais ngai musala na te nzamba pambunga na beta tolo te pourquoi papa ça arrive un moment Moïse me dit que Marcelo a tué ba lomo pour ba koisaye tout ça arrive aussi au peut ba tué lo ba biloko moi bon ngai ba biloko wana pasteur Marcelo o chaka ina koni bon pasteur Marcelo na emande soki na kibo mwana azwa ba déception ebele yango akomaka côté ya kaka makambo kaka ya basi makambo ya ba mabale na ebité soki alingaka te basi baboya ka vrai maître azaka moi ba rappeur ba yupi ya kala azaka pena maître na ebité ba pasteur Marcelo atika Moïse Mbi akoka te
Moïse Mbi est très fort. Bisson ba Moïse Mbi on a toi ndé moko. Ba pesi Moïse Mbi cité peut-être katikati par terre. A bundi énorme à relever. Marcelo Okokate, guerre on a le kana Moïse Okokate. Et puis ba Kabila de Lupango pas moi aussi. Nga moi ça Kabila Lupango. Non, non té. Ba semelanga ndé Lupango. Lupango o ya ma campagne place ko kende na. O place non ça misala. Ba pesi nga ngo pesi. O moi si apesa nga non. Ose lolendo. Naza lolendo te. Nazo beta tol na onzambe asaleli ngai. Ça arrive une fois. Une fois pe ba bengi ou pas Marcelo qui au côté ya kuna to Francis Joël. Kombo wana no tangwana attache ba million na okete. Nani? Kombo tangwana. Nani kasi natangi mibale. Moko tangwana. Pasteur Marcelo. Te mususu. Pasteur Francis Joël. Est-ce qu'on a un PDT? Non, par rapport à quoi? Non, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu es comme le de la Yebi. Tu es comme le de la Souka. Tu es comme le code Sarah Navigité. Nala Malo Bamabi. Numéro de téléphone, un mot, na votre sur la Nibiso parce qu'on est arrivé pour moi à la fin. Papa, maman bien-aimé dans le Seigneur, aux ala qui branché, scotché, place au landingaï. Ce qui m'a été ananga et se pélicioté, limbisa, sobeta qui li. Bakulimbisa mais mutu nyonso wala nze mission za la béni na kombones tala batu bazo témoigner yo ko leki ba on elote yo ko faut témoigner lobo na nzambe batu balekaka awebele mais place oza mama esprit moko ezo biso zo numéro ya mwana o aza mwana mke kotala ki mwana mke na ngate mama mwana mke abetaka munda bakolo pe babina kotala nkilise ta na ngate talande o aza kati nanga le maître des temps et des circonstances numéro na opé ces numéro nanga privé à téléphone benga ngai mezaka na ondima za na foi problème to za na ngweza kombo sida tuberculose malade ni nyoso eza kombo mais nzambo na bonzela kibolenge nzamba musée di na bala ona bonzela kibolenge akota mamno na kombo nes plus 243 zela combien ça na numéro té sikoyo là c'est caga c'est bon ton numéro est déjà affiché mais au pesa na je vais juste poser une question au terrain allez aux diplôme la nini bon wana eza makambo ongai na yele ate ngana ko évangéliser pour na peuple de Dieu ya mibale mais ba vie privée au tuningana ngana mukongo ngana motopamba na salwa batama na lobika rapona question tuninga na répondre na yeli mambona te na inde pona côté ya liloba na nzambe parce que toute chose passera mais la parole de Dieu ne passera pas la prophétie passera la vraie prophétie c'est la parole de Dieu gloire à Dieu. Si vous avez un problème morphologique, mais tu es bon tonton, très bien habillé. Merci beaucoup. Taille, merci beaucoup. Je vais faire auto aux alors. Non, range wana yanga moko. Ya tambonoka. Numéro de téléphone. Oui, numéro nanga privé à téléphone ezali plus 243 91 011 077 4 nasuka. Plus 243 91 011 077 4 nasuka. Nasuka. Plus 243 91 011 077 4 nasuka. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais une question à votre clôture. Kofi Olomide Aloba, ceux qui Moïse Mbi na Mike Kalamba iba kotilo la yepa okota lola. Tu es vrai avec ça? Naza entre parenthèses, Naza na makambana te tunanga i makambanzam, il était quoi? Soka tun sopa Aloba kaka. Que batona mi balé so ba kotilo la. C'est ngape funa za alo. Kofi n'est pas bête. Yemoko ayebi aloba bongo ponani. Na habité na raison ni na lobela bongo ba place na ba kuta na babar ba mela masanga na bango na habité. Vrai ou faux, Mike Kalamba est faux. N'est pas de la conduite à bien. Azana conduite à bien, c'est vrai. Vrai ou faux, dans l'église, à Philadelphie, Nancy, Joël et tout. Le pasteur va péder dans la catégorie. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, prophète, l'homme de 17 ans, vous avez 17 ans, a besoin maintenant d'une femme. Pas maintenant, non, c'est faux. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Gardez toujours votre chaîne chez M. Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Oui,
Je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Slow Boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher, non, je t'ai loué. Pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobukana te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bateau nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel.